MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Quand on a cadre d'actualité, la MIFA, Botou Nangani. Et Nasolna Tonto Jaco d'amour. Monsieur Tonto Jaco, au tomboli bar, l'icolo makasibo, ao seka kaka. Ao seka kaka, au korata olobate. Monsieur Tonto Jaco, dis-moi que ce n'est pas vrai. Absinga ma coach, je suis désolé, c'est vrai. Ok. Donc, aux Unzunga. Abi oui ma chérie parce que moi c'est il y a pembe à côté nanda côté. Moi tu mikolo na kin de le stage so ya combien de semaines en tout cas avec elle naza tellement à l'aise kambi waouh. Et puis c'est tonton Jaco sans toutefois na abeta ma solo à kalato yebi na ma mère simbate. Donc naza obligé na tout na ma solo belle sœur nationale. Abi tonton Jaco on a moni za benza nzunga be oui. Aze connu au portugais, mamma mia. Me balobi, n'ebise to Jacob me balobi mondele. Akolamba mama kako mubesu te alobi ma grande. Bo se tromper. Le boko evandi wana parce que azana moi makila. Ya bangala na kati. OK. Do azana moi ndambo ya biso ya Congo. Et puis portugaise. Abi OK. Dans le boko ezawana. Tu habites tonton Jaco linga mama kolia. Quand tu es na basango. Donc moi je suis beau lambate en tout cas les kate simbate. Mindele ba yaba na bango lamba bloko na biso te. Ye nzokande azala mwandamba makila na biso. Mwana pesa bino kombone ezate. Mwana pesa bino kombone ezate parce que bino boza tellement basongi songi et puis comme on l'a l'équipe FBI une investigation soka na mekopia kombone boko kino kundolai bo kundolai bo bomela tonto Jaco libala lisunde bo bomela ke ya liboso to bombi apesinga kombo apesinga non elle est portugaise azape na mondambo makila na biso famille na yepe ya ngambo ya Congo ebani boye aebani na ete mais famille neza famille à griffe eza famille à kombo sope na meki kotanga kombo ya famille wana bino boza onde bandoki boza capable de détecter pe bobimisie du coup Jaco ozanga kimia na kolobate na kolobate famille na yebani mais ya yebani na ete OK tonton Jaco sinon mambozo tambla en tout cas c'est dans les bons c'est qui le sentir pendant que non mon tout en tout cas azana kimia na azana pédicure na yo. La famille na sa mo analyse amoke par rapport à dossier maman Esther na tonton Jaco. On a évité pourquoi batu baza komi pesa mutu pasi makasi tina niveau bo finga rabango. Na moni batu bazako seka Esther, na moni batu bazako finga Jaco, na moni batu Jaco aza sérieux, na moni batu Esther aza légère, na moni ce que vous devez retenir ezake bazala moi sina mobali ça n'a pas marché. Sikoyo nga eloko na comprendre te. Est-ce que ezambala liboso bino bo mona to pe boyoka moi sina mobali ba yokani te di bakabwani ezambala liboso ezama to bikara nango to vivara nango depuis la nuit des temps ezala bongo. Même Bible zolo bango soki batumi balé na livre à Amos César Amos combien 3 to 4 soki batumi balé ba yokani te bako tambole longo te siko bino bolinga ki basala hypocrisie ba salara ki ezo simba te me ba forcer te bazaki compatible te. Esther aza mwasi malamu na ndenge na ye, Jaco aza mobali malamu na ndenge na ye. Na Esther aza mwasi malamu na mobali oyo nzamba bombeli ye.
De même, Jaco aza mobali malamu na mwasi na ye oyo bakovanda na ye. Certainement za mama bobi. Aobengi mama bobi hein. Aobengi mama bobi. Certainement na mama bobi ta musu bakovanda na bango. Bali bosubo ka mobala kaboni na basibele. Mwana na biso nièce nationale. Rit Misam. Combien de ba finga qui est que aobala mobala mokolo a divorcé ce qui combien de fois mobala bala basi ce qui 3 fois na vie na ye abota za na bana belé bana mikolo Rita mwana moke bato batia songi balobi jamais ba benga même banoko Rita balobi bondi malibala na te parce que ce sœur Maria zaki en vie alinga ndimate. Ils sont ensemble tilelo. Ça fait combien d'années? 5 ans? Je crois bien parce que na bossa na raté. Ba période mambango yindawana na bossa na raté na inota la belle-mère na ngai. Elle était encore en vie, paix à son âme, ma Sophie. To bana ut pe obeta lisolo ango. Plus ou moins 5 ans. Ma rit banda to abala bazali. Ba uti kut kobota. Je crois ce qui année passée à ce qui parce que ce qui moi ta moke pour azwazemi. Ba vandi na bango. Et ana mibali misusu akutani na mwasi ya malamu te tope koloba mwasi ya malamu te peut-être ils ont un peu de trop dire nde lo ba congolais mais akutani ta musu na 2 3 basi to 4 et so simba te mais azui oyo a maîtriser tope o alingi tope o nzamba sali ke bavanda na bango bavandi et c'est belé ezalaka pe na basi musu atamboli ba relation zo simbate mais azungolu mo muso kutana mbali mo bavandi na bango bavandi ngana oka mwa bino tambo osala bango ba analyse na otomona analyse moko manike muto bilobe la zolo belé oh pour na relation ya bato mais esimba kité et puis ba congolais bozala ndenge hein ba congolais bozala ba hypocrite ba congolais bozala lokuta ba congolais bozala bato mabe ba congolais bozala ndenge tango Esther bazalaki na Jaco bo bando finga bango boyebi tant bosa ba live na bango tant bosa ba émission na bango mibale bo bando finga bango hein bozo finga bango sorry Jaco pourquoi me kitisi makasi boye ngino linga mo silo la Esther na ebela ba valeur na ba reciba ba pesa rayo bosili kaka Jaco kozana Esther te Esther mobali ya gigolo mobali boye mobali oyo kutu bokovanda te boya ye aroya kasi Esther aboyi Jaco ti Jaco atiki Esther parce que à niveau na été ndenge bolobaka que azo si c'est valeur ye mutu bapesa ba respect belé maintenant aucun moka bino batu bolobaki ke Jaco ko ling Esther te Esther aza mwasi soki ya batu nyonso lelo Jaco atiki Esther bobano finga Jaco mais qu'est-ce qui ne va pas que musa nega yango na boya ka basi bongo gigolo Esther okovana Jaco te Jaco ko manike bino bo sepela kite siko lelo Esther a komi na vinayi ou encore je sais pas bobani suko finge bozo finge nini likambo ya appel na plateau écoutez yuma na bolingo azalaka te eloko penza motu na ngana loba yango malheureusement ngongesili na bosanaki na bolingo yanka azalaka te na bolingo yuma azalaka te mututu na mokili azala toujours na mutu ne mo boy o ke tamusa tambusi mutu tamusa sukisi na love yana bato yana mibala linga sala vie makuta na petite mo ba moneti ke no mwana na nde soki fin du monde ke yo penza so boinga na komi boma amoni nini nakuta na nini bolingo eza ndenge ngana o comprendre mama Esther alinga ya Jaco makasi OK et ezala pe ke mutu mo boy omoni ke simba te oboye mais le fait ko linga ke mingi et ça lo passé et ça normal et ça naturel et puis ba kaboni kalate c'est tout à fait normal et travailler surtout sur andimete ba ko kabona aloba ki on a émission na espoir et belo ba pesa ki batu parce que abane ko croire ano compter abane ko espérer abane ko et silika aboye c'est normal il faut ça les passer ce ko bino bo finge zo banet na sens nini mais vous croyez que bino bo leki Esther na oza mwasi
nyonso azanga mabe te azanga malamu te to se voiler bilongi te hein? Par rapport à ba qualité na batala oyo ngala si aza nango parce que bomba marate wasirmani ke yo telema na Esther to bandeko miso bozo finga Esther wana on a conjugué verbe pamba boza incapable et botan ndinga s'exprimaka boasir batie yo bazui ministre pona barozwa yo bande on a sisa olobelo na bandolo bate hein na shita ki to pe na olinga na nyana shite na eloko bat bo c'est la Esther be émission Jacob et émission bozo finga Jacob mais en fait personnellement on comprend la congolais ba yokanite c'est tout à fait normal ba kabwana ba balana kité parce que modèle Esther na Jacob ba memela ki bolingo na bango bato bele bando kanisa que non bazaki mariés non ils étaient pas mariés OK bazali ba fiancé et simbite ma fiancé ezali balate libala ku te kufara bon fiancé ba yokanite mobala monike na mwasi one ko simbate mwasi pa monike na mobali one ko simbate chacun azana ba raison na ye Jaco ana mabe wa monye pa Esther azana mabe wa monye pa Jaco du coup esimbite chacun a libre au sala vie na est-ce qu'on a aucun moto bosela mo ba émission pour finga bango ka bino bato bo s'opposer na relation wana to wana so ba live na bango bano benga bango bato ba matalana bato ba soki ya ba nini bato soki ya ba siko libala ngo ekufi nango ba ça so ba live ensemble te normalement fallait bo célébrer bo sepela mais bizarrement beaucoup comme ça la ba live au final to comprendre de Congolo linga nini na lobby na moni bato bazo ba kumba donneur des leçons ndenge Esther abenga Jaco na plateau en pleine émission et va traiter de tout à tout lit machin nini soki nini et bien bo finga Esther wana ka modèle yoza wana batie Esther balobi penda na ministre pona to na mobali pona wasi ba ozo par rapport à la qualité to plutôt sur côté positif na moni bato msuba ofinga Esther do ba ola ksekino ba on baza basi ko leki Esther pona nini parce que akufeli Jaco atuli asuki na Jaco bango ba danser wasi na ba qualité ozala mwasi yo leki Esther na bana lo ba yuma na bolingo azala raté yanke na bolingo azala raté nyonso kokomela n'importe qui yana bato msuba babenga bango ba Messi ba Ronaldo na mambo love mais akuta na mwana mwasi moko ya mokuse botali mbinga mbali bondi mate afuka misaye aolelisa ye tala Esther alinga yi Jaco makasi eza clair ezo monana siko soki ke pota bolingo e kaoki na noté c'est tout à fait normal et ça les passe c'est naturel ngana omonelo mo grave wana te na omonelo grave wana te bolingo ya Jaco eza nano surtout que ba kaboni kalate avec les temps okende nango parce que et simbi nango te elle a juste besoin du temps la place peut-être beau réconforter bino bandiso ko bambe mabonga OK so bo sepela etendenga benga ki wana parce que pona bino ezaka humilier bino bo bana ko kotela et du coup elo wasali sopie machin bo encourager bo encourager eza makambo ekoleka Maman Esther courage moi personnellement je vous comprends utulité utuli na yote ezake olinga Jaco mingi c'est normal et ça ndengwana na mo salo grâce mobalo bo vanda awoya na e li kaka mpiko wa maman pasteur otera biso to continuer ko croire oza assurer maman courage nyoso makambo et tourner ka page ne tonton Jaco pas tourner oya chacun a sa la vie na et puis voilà bandeko putika ofinga bango putika osela bango ba analyse ya ko bamba bango mabanga ya ko taxer bango tant bazara ensemble et bele bo sepela raté ba kabone bo sepela malheur bizarrement ka bino bat bozoza so ba analyse en fait moi personnellement zo ba te elo ni no bolingi ba yokanite e simbite ba kaboni
bakaboni est-ce que bino bolingi neti nini na comprendre te na ebité. Oh là là, franchement les Congolais makambo en tout cas c'est ça. Toujours continuer à consommer album et frère Nabiso Christian Olongo fils et réserve Banzembo Kitoko Beta Christian Olongo na YouTube, s'abonner, partager, liker et consommer album Angolou Nze Banzembo Kitoko voix Kitoko et message Kitoko tout mes frères bah bonne chance Sozana et besoin y a promotion y a publicité na bana lo babande Sozana besoin de promotion publicité y a business y a album na yo y a musique y a nzembo na yo ya contacter ngai et on va le faire ici na primoro évangélique awa ici c'est du série na moni influenceur moko toyebi na bona tanga kombo ya koma polémique et ya koma ya barando awa affaire à rando na boy ndeko na biso moko toyebi influenceur a munene azala na Congo bandeko bapesaki ye mbongo basigné na ba contrat par papier Alex la bango ba publicité ya ba nzembo na bango en plus ba chrétien ba nzembo na bango nzambe Alex la bango soki ba en fait c'est la bango promotion quoi quand de bo mona ba fiche à frère Christian na nini na ba vidéo na ngai tout ça ndeko Amélie bango mbongo azosa promotion te ba ke ko funda na bazuze réseaux sociaux et ba poster frère na Facebook et comme ya souhaita mon frère amoni bongo ndeko amoni bongo comme ya ko finga na ya ko swana ndeko bisika ba kende ko funda frère a ebisi ba mama na ba porter plainte ba mamango bino bobi ba chrétien mamango so batika ona maboko nzambe ba boyi na bango ba lobi problème te batika nyoso na maboko nzambe frère pe alepe mbongo pas dindami et bamsou bazala ata désolé y a pas de souci na ozongi la promotion ezaki parce que na ba réseau songolo par la main ndeko akoteli bango zombie afingi bango parce que ya finga ke très impoli afingi bango et suki peka ndengwana donc biso a toi série awa soto yokani et to sali promotion babenga ngonini contrat 1 mois 2 mois donc c'est un peu ça ndenge to sala ina la belle biche ne to sala ki na papa na biso Christian Olongo yo zana besoin de promotion contacter ngai to pe publicité ya business na yo contacter ngai to solo la nde to sala ki ya papa Denis Ngonde merci pour la bande nyonso ba répondaki concert l'équipe kitoko omona ngatenga ani jabo omona ngate Nazaki mais bon ngate concert l'équipe kitoko et batuba répondaki et tout ça là il plein pour nkolo ils avaient rendez-vous à badorateur to komisi nzambe to yembi elongo to bini papa Denis Ngonde Rabi ne change pas a changera te banda to zaba na mika zara bongo aya munene te taille na es anuna répété l'onction rajeuni azaka il est le même bandeko 10 ans passé 20 ans passé papa Denis Ngonde zaika modèle azana tilelo azara bongo concert kitoko et musala kitoko na production na pesi papa Nimbote na pesi J Mike studio Heaven Above Mbote et na pesi MLY Marley Mbote bandeko nyonso ya staff que Dieu vous bénisse na pesi l'équipe belemi na kotanga bino nyonso te mon frère ami et des fils Fololo et Bas Mbote bandeko nyonso et obosala musala nzambe na loyembo na mboka ya Angleterre que Dieu vous bénisse. Voilà donc les amis n'hésitez pas contactez-nous si vous avez besoin de promotion vous avez besoin de publicité et vous comme la gardienne du temple je suis là ici c'est du sérieux awa ba blague pas mate ya omela batu bambongo non
ezaka moi encouragement et biso ezaka encouragement pour so tolobi to senga soki caché nini balobaka na te encouragement moi moke et puis après juste pour motiver voilà et puis ça ba mpifo ya roloba ya sa publicité et puis c'est tout de bonnes choses. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa
Ingami na Angelo akoyembelaka yo ntongo mpe pokwa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé osimi mosambo maladie na biso olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Balobi keno akosekwa konzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki mbala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma oyo biso dolera ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu. So bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konika sebe mpona nga na yo.